Salut, bonjour, bonsoir. Ça dépend, il y a RO vraiment besoin. Émission la famille. La lingabino tellement trop balobi famille libota, il y a sûr. Ce qui vraiment famille libota, sûr, vous allez en tout cas, les bisengo, tozala, en tout cas, boche, la gamme, j'aime. Balobi au côté vraiment, au like vidéo, au sana, bien makasi. Balobi vraiment, pour le toke, pas dinachou, toke, pas pécha love. Babi vraiment makambo jali bandeko nanga toza na pona ba artiste na biso toza vraiment soudé collé cimenté pona ko soutenir ba artiste na biso oyo baza na posa ba soutenir bango dans les bons yango toloba kaka biso na ba pecha love na ba dination en tout cas toza vraiment ensemble tozo sa musala ensemble toza na pona ko promouvoir oyo ezali mosala na bango to mpe likambo soki eza ya bango en tout cas toza na mpena mpona kolobela bandeko na ngai balobi vraiment na kati ya famille libota tozobalisa na kati ya famille libota tozobalisa mama Bellevue vraiment aza na mosala azosala mosala oyo ezomonana miso ya bato bandeko na nga en tout cas la famille mongongo ezanga bien te grippe ezodérange talaka ya biso tozokóma na tozochanger climat en tout cas c'est pas facile ces derniers temps, mais on est là comme l'actualité nous oblige. Nous sommes là présents pour faire des informations, pour vous donner des informations vraiment aux gens malgré santé et autres dérangés, mais ce qui vraiment il y a à parler, nous devons venir pour vous parler. C'est pour cela en ce moment, je suis là vraiment pour tous mes kako kolobela o etel likambo oyo il y a Popine Momoti, j'espère que l'émission c'est ton photo, ton en miniature nangai, ton pe en titre nanga vraiment balobi famille libota, oye, famille libota toujours babi l'exemple à suivre bazolanda vraiment exemple ya maman Bellevue Kandila patronne. Parce que maman Bellevue quand elle a balé, Ming Baï Baraté, Bellevue déjà à bala, elle est une femme mariée, la femme de son homme. Tellement ça la makam dans cachette, aboya na ye. Bande kolangai. Alors, bana pe bazolanda vraiment, oui, exemple, il y a maman tout le monde a balandé bazo bala bande kolanga. Alors, on a la mona qui vraiment notre popine mon motif vraiment on les a déjà invitation c'est ça la mine de bon monica photo n'engagez si vous avez photo on a bien besoin de la photo moko il y a invitation vraiment yango wana nabaki non il faut na vraiment déjà te bala ko panza sango to ebisa biso nyonso na kati ya famille libota ke tozali ko préparer événement lisusu ya munene ya libala en tout cas tozala toujours coller si matin dans bougie tozala pour soutenir notre popine Momoti hein. Vraiment balobi félicitations à toi maman Bellevue Kandila patronne pour un bon travail aux ça tellement musala kitoko bandeko nanga en tout cas oya kondima Bellevue te fozala kaka motema mabe elle est là pour encadrer ses enfants elle est là pour accompagner bango la nyonso pour qu'il bazala toujours le meilleur azana vraiment pour accompagner mutu nyonso bandeko en tout cas c'est une femme à féliciter. Ba film ezoleka kitoko tomoni film la biso vraiment assumé bandeko nanga balobi te gratter galabenyo combien de fois 3 fois babi te galelisi mukolo bandeko nanga lelisi Marie-Hélène bino ba ono bozui occasion te ya kokota na kati ya film na biso la famille tokota tokende ko soutenir Bellevue Kandila patron na notre Poutine kaka nde na lobaka meilleure façon de soutenir Bellevue et ya kokota na ba film ya ko partager babi mikolo challenge vraiment ya ba loba na kati ya ba film ya Bellevue to sala ba challenge na ba TikTok to sala vraiment et ko sala bien na monde déjà ba voisin ba komi ko landa moi challenge à Bellevue salamaki ya maloba Bellevue ba voisin pe na moni ba komi ko tcha ba maloba ya côté pour la lobi ebi na seka kinga bi en tout cas ba ba pesa kana ba ya kana ba matière mabe mais biso to ya kana ba bloko eza malamu o ba koki ko landa mutu tout pas lundi et ça lui peut bien ozomona donc différence ezalaka wala na ba différence ezamaka si toi la différence en musika toi les carabolaï Bolai Peta. Alors,
tout ça la personne qui était tout y en a juste pour accompagner Belvi quand il a patron pour son travail Moussala Zali Kosala vraiment biso tout ça là pour accompagner la film qui to koboye ba leçon auto dans la carte film la biso assumé en tout cas na habité ceux qui bilo pe bozo local local rai je ne sais pas. Mais à la fin, biso se tokoya vraiment pour le la film. J'espère que déjà film ils ont loba bazo beta basolo film oyo na TikTok kaka bo besalo Belvi soka sali film la ye eza na bato belé o bazo beta basolo ya ba film ba Belvi na TikTok bazo tcha pour dire que ils ont touché bango bazo appeler ba leçon boko boye ozomona bato baza tellement touché na bafilme ya Belvi eza bamakambo ezokobela bango na vie ezopesa bango mpe baleson nde bazozwaka ntango batali Belvi epesi ye mwa leson encourage mpe motu mosusu azalaki na badécision mosusu ya kosala mais à travers filme ya Belvi omona motu azwi mpe mayele en tout cas ezosala bien alors moto azo azomérité honneur azomérité respect azomérité kofinga oyo efingambaka na réseau sociaux te. Belvi a mérité vraiment honneur parce qu'elle fait bien son travail Azala et puis Azala pour encourager oezali bana lelo bazo ya na théâtre Azala pour le coach bazala stable bazala mobali moko ndenge ezalaki tobutolo yeba basi ya théâtre balaki toujours bandumba nde toyebi oyo ezalaki ya kala mwasi ya motu nyonso me lelo na kati ya Belvi TV soki oyeba ndeko nanga okobala yango mponi motema mabe eza tellement makasi bato baza na kati ya Belvi TV te oyo baza libanda bazobala te bazomona mabala ye na kati ya Belvi TV mposala bango kaka motema keto wana ezolata bango mpe baya sikoyo lokola bela abengaka bango te motema wana yango boni lelo oyo Belvi aza salut lelo yo bazo seli ba makambe belé bali kopa belé ba décoller en tout cas to timba parce que ba oh nyos bazo jouer pas Belvi a te ya kabango Belvi avant di sakaba na pour côté ya bango balobi bato balandaka exemple malamu so bobo baba bla zotambola lokola balobi le pe bosani bokolanda alors bana oh ezaki baba tambola babe bana pe balandaka kaka yango tozomona exemple oyo bana oyo nde bazobala ezolakisa ke devant pembeni ya Belvi nde baza pembeni ya Belvi en tout cas bazokope ya malamu oyo ezosalaki mabala ezokomela bango bato bazoya kobala bango mariasa yebisa biso bayaka na kati ya Belvi TV bamabala oyo bazozwa ezoyela bango na kati ya Belvi TV tozalaki na tour asiana tozalaki na tour ya ozomona batour ndenge ezokende mpe bajeune fille oyo bazobala oyo lelo toyebi mabala ekoma mpasi mais lelo na kati ya famille libota tozobuka bakali wana bazobala baza responsable pour dire que motu nyonso ntango azoya mosala na ye ya théâtre azozwa yango en considération Belvi mpe azopesa bango considération parce que yebi ke aza femme mariée il faut azwa temps na ye ya kosala répétition azwa mpe temps ya koki kosekipe na mobali na ye ozomona alors Belvi aza motu moko il faut te protéger nde nalobaka Belvi vraiment il faut te protéger makasi c'est une dame oh leloyo ceux qui vraiment mboka na biso etie Belvi miso ceux qui vraiment nde toyoka basouption wana vraiment au culture batie vraiment na art je vous dis Belvi osala makambo ebele la famille oyo ekotombola mpe mboka na biso alors bakonzi ya mboka biso ntango tolobaka boye toloba yango avant te bomeka vraiment koétudie mwana mwasi oyo Belvi kandila patrona bomeka kotala ye na comportement na ye na façon na ye ya kosala bafilme na ye na façon na ye ka ndenge bino boyebele j'espère que Belvi aza déjà cité parmi bato ebele tomonaki 50 femmes qui inspirent déjà eloko wana déjà eza bato bazalaki na bato mayele baza wana na kati j'espère que nyonso wana bazomone déjà alors ceux qui vraiment botali ye malamu ekozala bien et puis na bajara babiloko esenga fo kotya moto aza na motema monene moto aza déjà na molimo ya kopartage ozomona moto mpe déjà aza na mwa moyen na ye soki akoti babisika wana akopaniki te po Belvi aza déjà na bamoyen na ye Belvi apemane déjà bien ozomona alors moto kwa Belvi na molimo oyo aza nango déjà ya kosunga so botie babisika wana pene lelo ministre art yaya bomona changement ndenge kokota je vous dis bino boloba non
changement ekota makasi biso to lancer ka message parce que aza na makambo ebele o aza na posa a réaliser ana makambo ebele c'est à vous kaka ya kozwa ya koyoka ye kopesa litoi koyoka ye baprojet na ye oyo aza nango en tout cas tomona art na biso ekende liboso ekoleka makambo ebele na place ke totiaka mbongo na biso na football mais football mpe ya mosusu edeseva biso omona mbongo ezokende pamba me na baart neti ya babelvi boye ntango bazosala bomona vraiment ke ekende liboso bokocomprendre ke non mwana mwasi esengeli eka fai totia esika boye mpo ke amatisa lokuma mboka amatisa mboka na biso Congo ematata à travers art ebima bacoupe ebele puis eza na valeur libanda mboka à travers art Belvi elle est capable de faire ça ozomona Belvi Poutine Belvi Kandi aza capable bandeko na nga ya kosala eloko oyo tout le monde a se retrouver bon sentir vraiment que oui tout le monde a se retrouver ozomona bato ya mitema malamu boye esengeli bazalaka na baposte wana baposte na batiaka bato ya mitema mabe te otya moto ya mitema mabe moto moko akabaka na ye te akoma wana akomi koboma mbongo ndire mbongo na ye me mbongo bato ya leta ozomona donc bazalaka na eloko wana te ozomona omona mpo asalisa eloko nde akoti na place wana ye akomi kosesa nde bafamille na ye na bani baconnaissance na ye mais bato oyo baza dans le besoin oyo esengeli babénéficie na mbongo wana babénéficie nango te eza na bato ebele baza bongo alors Belvi aa na motema wana te Belvi aza na motema kosunga lelo so botie na esika wana bomona niveau nini akosunga me bandeko ne oyo baza na théâtre lelo tozomona leya théâtre yango ezomata moke moke valeur eza moke moke na monde ya théâtre alors ekozala bien ezala bien mpenza soki Belvi akomi na place wana bomona makambo mosusu oyo ebele ekozala su likolo nango wana esala bien en tout cas tolancer ka message na bakonzi ya mboka balansaka kaka bozwa vraiment temps ya koétudier oyo ya bino Belvi Kandi la patrona aza motu moko asisi na art asisi mpo alingaki mosala na ye azalaki nango na makila abino ifo susu nakende kobakisa lisusu ke kobakisa na classe aki abakisi donc aza na basavoir ebele Belvi asisi na ina na 2009 asisi bandeko nanga bafoto ezali baarchive ezali na koyela bino ezali donc asisi mosala na ye oyo eza bato ebele balobaka kaka tomona bafoto te tomona eplace basisa te eza kaka art oui okoza na art kati na yo mais ntango osi oaccompagne yango lisusu na baétude esalaka bien ozomona ekomisaka moto na bavaleur moko ya likolo nde lelo tomoni Belvi azokoma eza na bato ebele moye bakoma eza te mpo bazoyeba sens te mais ye à travers étude ayekoli susu kokoma makasi ndenge akoki kokoma ndenge nini ide koki kozalela tutututu donc ayekoli nyonso wana scénario nyonso ayekoli bato mosusu bayaka na monde ya théâtre aza na art na ye ya kosala mais batouche mosusu aza nango te ozomona aza nango te yango moni ebele bayebi mpe kokoma te alors Belvi aza na batalent nyonso wana aza na bacapacité nyonso wana en tout cas vraiment tozwa temps ya koétudier Belvi ekosala bien wana mpe na lancer message na ngai epai ya bakonzi ya mboka biyonso baministre biyonso bosalaka makambo wana en tout cas tolancer message soki vraiment bokozwa moko ya bino oyo artiste oyo Belvi Kandi la patron na kozwa ye kotia ye mo esika moko boye pour que culture na biso ekende liboso na motema malamu Belvi wana nango en tout cas esala bien. Voilà la famille, on est qui vraiment moi entre parenthèses par rapport il y a bakonzi na biso et puis savoir faire il y a Belvi Kandi la patronne. Tozongi côté popine na balobi popine momoti vraiment bientôt là en tout cas marié balobi civil na continue en tout cas marié boche sous lisouté a commis déjà marié. J'espère que tout le monde est déjà notre beau frère, tout le monde est déjà en tout cas famille Bota
to tia ba j'aime, to partager, to commenter. Bango na o libala na bango kuna ekufaka non ekufi te non tomoni libala monte bato baleki na réseau social babi to panzani eza kaka bino monde bo créer libala na biso ekufaka te eza toujours soudé collé cimenté no bouging bino badongolo miso bokosuka voilà en tout cas bandeko na nga to partager to liker ekosala nga bien soki vraiment to liker to commenter to tia ba like bébé pour encourager notre popine Momoti ekosala nga bien vraiment la tiki bino on se retrouve à la prochaine vidéo bye bye.